partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Et aussi na biso to s'abonner massivement na chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga ba théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier, ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso o benga numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission et lubu bo bibino moko tala bilo kitoko nyonso e salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, polémique toza awa chaîne eza kaka moko. Ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Bonjour ou bonsoir na nyonso oyo toujours en vidéo oyo vraiment nazo présenter ba mes condoléances nanga na famille théâtrale nyonso oyo tout ko perdre yangai ya yo ya biso nyonso Jani Fire. Je crois au Azoro Banabino, ils ont votre humble serviteur Jojo Moulex depuis l'Afrique du Sud. Vraiment, ils ont passé au Bungisa artiste Mounene na combo ya Jani Fire. Je crois on a joué na Jani Fire. Je suis le premier artiste Oyo à jouer na Jani Fire parce qu'il faut qu'on le bat. Je crois que Jani Fire a contacté na Chic Sok Loyenge de Ngadiadia Ngadios. Donc tellement tu as comme jouer Chic Sok Loyenge là qui groupe où ils ont joué na ba commune. La commune est belée tout temps pour la 24 communes. Pour se retrouver un jour na chez Pongolov na Mbinza de Jani Ayaka au la théâtre. De à côté qui moi demande verbal de to pesa qui adresse place to répétaka de Saraki Jani Ayekuya na katia kusala tese na ye kwa tomo na ye amoni pe bakter nyonso amoni Vengadios amoni ngai Jojo Molex amoni Maître Pai amoni Baba Mungita amoni Vejoni amoni Commando Motote amoni Moselu asali pe bateste na ye amoni bakter ebele mais Jani akotaka na kombo ya Jani te parce que vrai comme na ye ezali modero. Comme on a eu modéro, on a se posé une question. Tant qu'on a modéro, il y a mis le belaganine. On est comme on a to à bomba naï. On va dire vous commettez la vérité et la vérité vous affranchira. Ndé Vengadios a été baptisé na combo ya Lola. A joué na combo Lola. Je crois tout ça la film moko ya vice versa. Na film a vice versa wana a été kota la Nicole. Pour mangwara ikoko nangai. Nga skota na moni que frère Lola aye kotala Nicole ndako ngai na lobi frère nga na yebio ozo kos oza dirija ya ba Nicole oza ka soko ozo tina nzembo nzoka nde ozo sala Nicole signe ona lob na yemba enge yepe kuitilanga kunanzo na lobaka pona Jani ayaka kotala leki nanga Nicole na bwa kelema ya moto azolela je crois boyebi film wana mais na suka nango tango nzamba yo kopesa ngambongo na film wana o tsakalenga lukanga o mula la oyeki sasa ozwa mosala te ozonga mboka wo
et ça la qui on a commis na mbongo na fongoli entreprise moi c'est nangi zala ki yuyu na pesi mbota parti à Canada et longo na bof na pesi bino mbote yuyu na oza la contribution na po na zokota studio fona imba na Zulu donc nde zala ki bongo Jani pas zala ki sko secrétaire na ngai nde salaki nde ngwana je crois to baina Jani na Chic Shop Luyenge dingadia dia ngadios e ko sala nini tangu Chic Shop Luyenge ikabwani po babangwaou ba Vejoni ba Baba Mungita ba kite compris na ngai po ngam na zala ki chef ya groupe ya Chic Shop Luyenge chef ya groupe surtout que jouer ngam na kosala kasi na kosala ke bato ba ko voyager liste boye via signé aibike to voyager boye Jani peut to voyager ni ba voyager belé ba Congo to voyager Brazzaville a voyager et puis a voyager pena Kisangani to pena ni voyage moi Kisangani je me souviens mais na ko pia mingi ba conseil parce que ngam na zalaki ba série wana en top quoi ndé ko sala Jani a joué trop de temps. Alors je vais lever des rideaux. Ce qui veut Johnny a zaté, Jani a intervenir à jouer. Parce que le rôle nanga ils allaient qui passe il faut jouer parce que n'a pas joué donc qui n'a évité n'a quelque chose à la absenté n'a évité n'a pas cause à la absent par rapport à ma kotimaki na classe ndé ça qui place pe shogun na akobima na absence nanga de utiliser pe shogun ndé akobima landaka ne mule sa sala kande sala pe bimisa shogun Jani sko tangu biso to kolongwa to kei na nouvelle yenge to kangi ngolo na ba point na ye nde sali sikoyo avant na longwa na yebisi Jani parce que même dans comme on a Jani un jour na yebisa mi vie ah vieux jeune oyo azana avenir habito to négliger été ata zo sala boulot makasi te mais azana avenir. Parce que na qui fait Jani mingi parce que à l'époque là ba jeune bazala quitté. Jani a parmi ba premier jeune au ba second au ba yé na kati ya makamba théâtre ba jeune bazala quitté. Au jeune na mwana muke yango ni venga lo satolo ba nga azwa Jani na âge soki ya 16 ninga a otolo ba wana. Donc ba 20 ans on a kolwa parce que na côté Chic Shop Luyenge na 20 ans. Donc c'est qui Jani a côté na ba 20 ans. Et ko sala tant tozo kabwana tant que chef ya groupe na fandisi bango nyonso na yebisi Jani mbiso tozo longwa parce que ngaba convaincre ngana ba mangwa ute ba convaincre ngana sponsor vraiment tselinga mbongo parce que bazako luka ba déstabiliser ngadios ko ba déstabiliser ngadios eza osenga mettre pa itiza osenga baba itiza osenga nani yake sa groupe osenga ke il faut bazwa mutu bazwa pinda mutu c'était moi bazwa pour permettre tokinde tout ça là, nouvelle Luyenge. Donc, j'avais mon contrat à moi. Baderenga na nouvelle Luyenge. Ndé tout ça, les films na nouvelle Luyenge. Jojo Moulex, des fils des Amunda. Sikoyo, na Chic Shop Luyenge. Oye, tikalaki na chantier, izalaki Sarajevo. Izalaki na Kombo Yangada dia, moi na Suisse. Kota onga na Longwe, na si Jani yo tikala. Monika ninga na joua kawana. Yo landaka ninga na joua ke pinga da o considérer yo pour jouer ka ninga na joua ke sala nga bien place nga pe naza na yo kaka pe Moulex moko boya bimi Moulex moko boya se manifeste parce que moi souci nanga parce que j'étais un seul jeune. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc place nga naza na hôtel naza na li souper na hôtel Lola ni na écouter ta basali Sarajevo parce que to la biso to bois qui te film Jojo Moulex ali bango pe babwaki Sarajevo ta babwaki Sarajevo ndé na moni Jani ça m'a fait du bien parce que ngadi apinda azwe nenga lobia façonner a pistonner sikoyo na moni Jani pe a ekané rôle na ngai na beta maboko na c'est trouvé sikoyo to komi mi balé ngezolo belangelo côté ka diverser to nga et ça nga plaisir parce que nga na boulot au Moulex asaka boulot et ça linga sikoyo bien nenge Jani apparaître en tout cas ça m'a fait du bien ndé nengi Jani akei na nengi akotu na banzonzi na ye na nengi s'envoler vraiment côté Titi da Jani azaki jeune moko aya ba poma ba buté azaki to espace kaka na ye kaka Jani se kaka avant que so bo voyager ayemta se ça akutu biso mais ko sala na noni ko salami le lo Jani atiki biso autant ko kufa partir à Paris
vraiment ils ont passé. Donc pour moi dans mon an vous comprendrez et loko moko yangai et loko moko yangai donc il a liboué donc il lingi mezoki talaka il lingi ezoki atezo il lingi ezoki bimisi makila pour moi ils a bongo ngade a façonné Jani mais ngas que ça il lingi dans la histoire na moni Jani a do jouer et ça langa bien yango no moi na koma même ko longola ba stress na ba terre na nga bisu na koma ko linga net ba lek na nga shikito ba shoga ba ans ba massa nanga José de Londres vraiment ça la nga pieta to mona bongo ba vie gaou eza ba style moko oyo kimulala yango wana donc kimulala même Jani Faya Luambo avec ko beta kimulala donc on a beaucoup créé vraiment ça passi merci na mama Denise Nyankero na Arthur Salo longoli biso Sony tonga to suka wapi tonga to suka ba tumbela biso bembe mais au tenir vraiment bon ya kolongola biso na impossible wana vraiment maman que Dieu vous bénisse na lobi na Zulu si ya bonga mama si ya bonga maman vraiment c'est bien movenga Dios on est ensemble na ebiki to sola kilobi au kokate vraiment mauvais papier musui tous à la bien ANTPC groupe Tokanisa, vraiment tous à la tougue dans la groupe News Oya Koufi, Azaka ya Chiksok le Yengete, oui, à Outina Chiksok le Yenge, mais Azapona Boutunis, merci na Major Bissadidi, déjà na Moni Banderole, Bisopé en Afrique du Sud, je crois, ma présence Sony, ma Bibiche, ma Malé, tout ça qu'on s'organise, tous autant cristal, tout la, na les la Elilingi Nanga, na les la Prena Jani Faya, Nenge Atikibiso, vraiment. Na présenté mes condoléances na famille biologique, na artiste nyonso, vraiment on est ensemble. God bless you. Bon, toujours ndenge bomoninga na paraître na TV. Bon, le bangweza moi retard mais à retardé. Donc ça na qui vraiment une émotion à makasi et ça là qui penda qui et puis ça y a même na mona ba docteur na niveau ça y a ba tension ba ni bani pour na lela ki trop na mona ki trop po wana moto ya kufi wana Jani a mwana nanga oyo na sali na façonné na sali na pesi kombo na zwaki Jani na âge ya 16 ans ayo kufa na 54 ans. Vous comprendre. Émotion na koza na et puis mutango pas comme célèbre. Ndeka biso tout ali ba célèbre, ndenge pas comme peu célèbre. Et puis banda ti ayo kufa atika lo mwa Chiksok le ngete. Aika na même très fidèle. Vraiment aza élément moko onga moko na bana olobaki. De un jour, on a décoré le cadre à Chiksok le Yenge. Mais, hélas, Nzambe a zappé dans le programme na ndenge na ye. Donc, Jani Versas, personnel, nazwaka ye na kombo ya Lola, kombo na ya Palais, Modero, Mozart, Modero, aye, na 16 ans aye mouvement. Abi petit yo faut sananga salakawa boye. Ti tubundani ti na yo pesa ye kombo ya Lola. Alongwe Modero akomi Lola. Na Lola wana deux autres se séparés na bana mai ba de fait mangba undengi wana mettre paille. Deux autres kabora ba mettre paille. Ba mulex ba kenena ba mettre paille. Ana tsasko yo faut jouer ba rôle ndenge mulex ba na ko jouer. Ndena garda ka Jani. Na pese siko comme Jani Versas. Alors c'est kakutu avie. Pourquoi ma combo boy? Na vidéo ya maman na combo otikala na wo kola na. Jani Versas de Vercha. Na ba okataka mukuse de Vercha.
Pate bele bolanda ba fiangor. Bomona kena lubaka. Ya benga kaka. Viens mon gadios. Viens mon kere. Mon kere. Ma benga ke diversa. Parce que. To yebanaki ba secret. Naneki ki. Ngai penda. Ngai naspiaki na iboluka ya kubimila ka na esprit beaucoup. Ya papa Wemba. Na menambe ya balitutu na nga ba charisme na nga ya vie beaucoup. Donc, l'air papa Wemba, papa Wemba, ngana che vie ngadios, donc vie. Ti batu soupe batikala ba be nga vie pour na ki vie ngadios. Pour papa Wemba, nga vie ngadios. Papa Wemba yeko koma kuru yaka, ngana yeko koma mokere kuru. Idolosi nanga nasali lango bongo ti lelo ar nanga yango mona ki ngadela ngadios. Le grand mokere kuru, le grand mokere sengenzi. Oh, l'ignoka Temengara, fils de M. Imbécile et de Madame Couillon, le neveu de M. Maniac. C'est Ngadia Langadios. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres comme musique chrétienne ils ont édifié biso et aussi na biso to s'abonner car massivement la chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba aussi la biso théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu émission lubu boyebi moro tala bilo kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.